Bandeko ba bolingo la pesi bino mbote, mbote ebele, merci de vos abonnements, merci de vos retours. Na besoin na bino na lingi boya susu ebele lisusu koleka. Ya solo tango tobandaki année oyo 2023. Ngai oyo mwana wa bino ndeko wa bino nazalaki na ngai kaka na 6000 abonnés ou 7000 abonnés. Mais na bolingo na bino na musala na biso bolingi, merci de vous abonner encore davantage. Na lingi avant de clôturer. Moi, il y a décembre, pour ni toko kumata 22 000. Et ça n'a bien ma casse de côté année 2024 na bilan moko et toko banda yango de janvier ti décembre toko ça 50 000 abonnés, pourquoi pas 100 000 abonnés année 2024. Souci nanga numéro 1 exact toko ça 100 000 abonnés parce que tu as la deuxième chaîne na yo la bino yango na communauté isika pito kene ko s'abonner lisusu kuna to kozali belé po badongolo miso bazali kolinga kosala mabe na kati ya chaîne auto na deuxième chaîne ezala depuis kala mesiko to zongeli yango na 38 000 abonnés ba vidaka biso ba contenu yo to zongela mais pona lelo yango na te ezali souci na biso nzamba mona papa mbola bino tikete nzamba batela bino bisikani so bozali makila na ebomba biso nyonso. Pour année oyo tokomi okoma na suka makambo ezali ebele ba réalité ezali ya ndenge na mokili oyo ya solo banga nzambe parce que mabe komi makasi kaka ndenge tango ya suka ndenge biblia eloba mpona tanga suka mabe ekoma makasi mawesi na mitema ya bato bakomi koyinana lokula eloko mosusu bato bakomi na motema ya kosala ndaka mabe excusez-moi ya kosala ndaka mabe tango nyonso pour rien sans bénéfice. Mutandimia salo mabazo kisayo pasi ya nyokola yo yango ndeko mwasi ndeko mobali zo tango na ya kosambela nini yo elekani ya solo na kati église ya pasteur Walesa nini batebele bazo tuna qu'est-ce qui s'est passé et ainsi de suite na epona tika bino boyo kabino moko makambo nini ekomi na kati ya église ya pasteur Walesa fongola matoi na oyoka malamu yondo linga ba camarade kilikili yo linga makambo ndenge na ndenge na lingana no pasteur Walesa makasi parce que méthode na ya ko gérer église ne ko qualité na ba alandaka formalité ya bato nyonso te ya za hors du commun na hors du commun na ye wana soki eza na parmi ba église o basungaka bandimi na bango na félicitaka pasteur Walesa parce que c'est un pasteur qui plusieurs fois sungaka bandimi na ye mosusu soka ye na ye kaka lelo asali ye bolamu aza moto moko ayebi kokabela bandimi okotikala kondima te yango papa Walesa merci beaucoup nga pe na ndoya na ye ozata mo portion na ngai nga pe na luka lisungi papa Walesa na luka lisungi na leleli yo balobi makambo bayokela yango soni te nasengi na papa Walesa mpo basusu baketo baya nango par moyen te. Qu'est-ce qui s'est passé réellement na kati église ya papa Walesa? Sœur moko o bokomona awa ayaka na église abandi kosambela lokola mon souffrir po akoma place akomi kasi nzamba apamboli na kati église pasteur apesi moi quelque chose de permettre ya banda koteka na koteka wana ti aye kopambola masombi ndako atie balocataire ye pasofanda na bongo aye kosala témoignage na église na témoignage na église ndakuta ye na fiancé liboso ya pasteur fiancé wana ekomona pe pasteur mais kasi likola kozanga kososola pe koyeba sœur oboyoka nini ekomeli ye na libala oyo azwaki na Allemagne mobali amoni ye na baprédication amoni na batémoignage mobali alongwa Allemagne ayeti ya Kinshasa bakoma kosala baaffaire kasi nini oyo ekomeli sœur et puis ya mibale na kosenga bino avis na bino par rapport ya ndenge pasteur ayebi kotrancher problème oyo lolenge nini pasteur azwi formule ya kotraite yango tolanda na bino nano elongo bongo nsima nango toyeba koyoka pe avis nanga toke pesa moninga na ye micro oya ya kolo mobali banda koloba likambo epuis beya loba papa tia micro makasi loba papa l'air représentaki nga ke nazwi mobali na Allemagne ntango na présentaki yo liboso ake ozwi mobali na Allemagne nde ye beya aye akomi camarade na nga l'air nayebisi nde beya apusani pembeni na yo boyebanaki kala te te kaka na nsima ya présentation tia micro pembeni
kaka na sima présentation nde aye kobima o akomi camarade nga pe na beteli ke mobali na nga aza ndeko ekolo moko na Félix o aza ndeko na nga nde betali solo malamu place wana nazoyoka te ebandi ndenge nini l'air ye aye ntango na présentaki yo oui papa nde ye apusani pembeni na nga akomi camarade po akomi camarade ndenge nini ayebisi yo nini tosala na ye na département moko na sensibilisation nda pusani proche tokomi bacamarade ayebisi nga ke ntango nayebisi ye mobali na nga aza ekolo moko na Félix alobi nga mpe na ndeko ya Félix bakomaki kosola na telefone na nga soki mobali abengi bakomi kosola ndenge nini yo moto connecte ye na mobali yo ozalaki kosola na mobali ndenge nini akomi kosolola mobali abanda kobenga abanda koluka à chaque fois tosolola kaka à chaque fois tosolola siko so na solola na ye pe azoloba sese aloba na sese mobali atuni nani wana azoloba ngai bisete camarade na nga beya nde ba awopesa ye na pese mbote nde bakomaki kosolola na video te appel à pamba à chaque fois mobali soki tosolola ye pe kaka basolola o baza bandeko mobali kutu abanda oyebise o bombelanga mama niti na nga bien nga kutu na banda obengeka semeki na yebaki semeki ebandi kaka wana nde ayebisa wakaduki butu kwatikema interprète kende na iskam. Il s'est fait que, papa, il s'est fait que le jour où vous m'avez présenté ici que j'ai obtenu un fiancé qui vit en Allemagne, c'est alors que la sœur ici... C'est alors que la sœur s'est approchée de moi. C'est vrai que nous travaillons dans le même département de sensibilisation. On n'était pas vraiment proches. Mais le jour où vous m'avez présenté que j'ai eu mon fiancé qui serait en Allemagne, elle s'est approchée de moi. On a commencé à causer comme étant des camarades. Et lorsque je lui ai fait part que mon mari est dans la même tribu que notre chef de l'État, elle aussi a dit oui, moi aussi je fais partie de la même tribu que le chef de l'État. Alors il s'est fait que comme mon mari aimait très souvent m'appeler régulièrement au téléphone, et chaque fois ça tombait que lorsque je cause avec mon mari au téléphone, elle était toujours à mes côtés et il pouvait parler en coulisses. Et pendant qu'elle parlait tout bas, mon mari a capté qu'il y a quelqu'un à mes côtés. C'est comme ça qu'il s'est intéressé pour savoir qui serait à mes côtés. Je lui ai dit que c'est mon camarade qui est à mes côtés. Alors, lui aussi, curieusement, il a voulu maintenant la saluer. C'est comme ça que, en causant avec elle, avec mon téléphone, elle lui a dit que nous sommes de la même tribu. C'est comme ça que mon mari lui a donné comme injonction de garder très bien. Tu dois garder vraiment ma maman Ruth, tu dois bien la garder. Et curieusement, j'ai commencé à l'appeler ma belle-sœur, parce qu'elle est de la même tribu que mon fiancé. Ça va. Mais makambo yeko koma ke ekoma problème ndenge nini mwana mwasi loba sikoyo na 2019 nde mobali na ngai bisinga mwana mobali moko azoluka mwasi kuna na poto camarade na ye Jean-Pierre na bisinga na senga ba photo abeya na tinda pona alakisa mutu wana ngape na senge ba photo na tindeli mobali tozalaki ka na 2019 tozalaki ka bien na mobali na ngai abanda kotinda bambongo a soutenir ngai asape ba démarche na fin ya 2022 nde na ye ko remarquer mobali a changer po changer ya mobali na utika koteka mwana yebisanga mama faso papa benginga agangelinga c'est-à-dire que banto a église bazo benga papa bakosela biso ba makambo po faso abengi agangi eza bien te. Nasimaya après 3 jours, na monaka mobala komi kolongola longoli ba photo na nga sur profil na ye. Après 1 mois, na moni a posté photo na ye na profil ya WhatsApp. Ngape na lobi peut-être ndenge balobaka baza bandeko peut-être asali bon na tiki na nga na vandi. Ti awa avato banda campagne ya le 14 juillet nde mobali asali erreur alingaki asalela ye audio wana asali erreur ekekota na compte ya mobali aleki na nga ntango mobali aleki na nga yoki audio wana atindeli nga yoka mobali na yo audio ezoloba ya beya wani njina nga ja moi wani njingutu mina
ma carton ayo musango kundekeli kwa ngondu 20 carton. Le bana lingala di. Alobi nazotindela obaka. Bandela ndenge olobi. Yabe ya bolingo nini? Yabe ya nangai bolingo ya motema nanga. Nazotindela yambalo yo 20 carton na suka mwa awa. Yambalo soki oteki kosala ndenge osalaki. Osana ojo wana plus 1. Ezali. Tika kona bachaba. De batwa technique boya kozwa me ojo. Boke nango kuna. Mese yo mutu balakisi kende olakisa ye. Po mobali abanda kotindela mwana mwasi biloko ya biloko so azoteka. Nde a changer akomi kotindela siko moninga na ye. Weto jinanja moyo weto esilika wa bandele lisusu ezoloba yabe ya weto interprète koloba yabe ya weto jinanga jani weto interprète ezoloba nini. En tout cas, ma chérie, bonjour. En tout cas, bisous, ma chérie. Tu es l'amour de ma vie. Bandele suna chiluba yabe ya weto chérie wanyu weto jinanja moyo weto esili. Bonjour ya Besa sikoyo beya. Beya ndenge nini semeki akomi koloba ya beya weto jinanga jani weto sheri wa moyo wanyu weto. Papa makamuno sera Anita lobeza. Tia micro. Makamuno sera Anita lobeza lukuta sans vérité. Tout d'abord ngana serani toyebani na groupe tobando travailler tokendeka wana atukuna problème ezate tokendeka yabe ya weto tinanga jani weto numéro wana bajakra tozaki na bango babengi te ngai nde nazosambisa yo lobaka yabe ya weto tinanga jani weto eza ndenge nini eza boye ngai nazwi numéro mutu apesi nga numéro ya na bango aza na poto naza pe na numéro wango ya mutu wango tokobenga kuna naza te oui ezala bapesi yo numéro kuna naza te jinanga jani weto yabe ya weto eza nini papa nga moko nayoki audio nayokaki yango c'était jeudi na tongo tosalaki carnaval nayoki ba audio wana ezaki ebele nayebi mutu te naboyi ko répondre bongo oyo abanda ko répondre wana mungongo na yobi ya mutu wana na répondre tosi tosoyo na bajakra bapesi nga stratégie bapesi nga stratégie wana mwasi eza grave hein. Na place wana ezali na place oyo zoloba na chiluba olobi mwana mwasi akomi kotuna ndenge nini mobali azobenga ngai te ndenge nini boye na boye ngape nazosala boye tout ça wana yo mutu ozosona mobali babandela place wana bongo nalakisi place wana ndenge olobaki eske mutu olobaka ndenge wana papa nalobaki bongo bapesi nga stratégique lokola aza mobala moninga mwana mwasi senga bolimbisi papa ngai nazwi mobali na ye te tika
Soko zolinga bacha audio wana na banda ko interpréter masolo wana na lingala. Tika makambo stratégie. Stratégie nini ba pesa ki oso na mobali ya batu. Ya zolo ba chéri, yo po bandi ko yebise mwana mwasi boye. Ça n'a pas de sens. Tika na lobi tika. Botolo micro. Toza na église. Mwana mwasi ndengo yo zawana, il faut qu'on se repentir. Sinon te ozali révoqué. Tozo benga non église. Soko se repentir te ozali révoqué. Po wane zali wale sate. Oyoki? Ça va. Kendo fanda. Ofanda mo pese kiti afanda wana. Soki esprit ensemble kiteli yo. Oye ko se repentir. Po mobali wana zoland. Tosi to solola na ye bi mwana mwasi na présenta ki ndenga sombi abanda ko débrier aza mwasi na pesa ki mbonga ndunda. Asombi mapangu na ye mobali wana pe alingi ye. Siko lelo yo kende ko kotela na se. Ezalaki kindoki, hein? Na pesa ki mbongo combien? $50. $50. Oui. Azimbo asombi mapangu na ya construire. Abanda ko teka madesu nzamba pamboliye. Siko yo tala nano boza na église moko biso tokimi famille tolobi ke na église nde bande ko na biso na kati église muto akomi si yonde ko na ye ndenge nini okende ko sala ye boye ekomi bakabelo ekomi basuki ya jaune. En tout cas bokende ko fanda mwana mwasi libala ekufa te nazo tuna yo libala na yo ekufa bozo solo mikolo tia micro. Papa to solo la te desili mobali wana tasoki aboyi nzamba boyo te nzamba kopeso mobali ya bien lokole ya asali ndengo wana. Cela veut dire azaki un esprit moko akoya kosala peut-être na libala mais lokole asali ndengo wana soki aboyo ale tika ye nzamba kotika yo te. Oza na raison nzamba kopeso mobali ya bien. Amen. Soki ya zongi te yo soyo kande na zoloba yo mobali na ye. Oza pe mwana nanga kuna na poto so adiza mwana nanga. Soko zongeli ye te ale bobala na bino mibale na beya. Boko yoka kabwidi ndenge kolela bino. Allez, bokende ko fan. Ceci doit vraiment vous conseiller, vous devez en tirer une leçon. Quand bien même nous venons, nous fréquentons la même église, même si nous sommes des camarades et des amis, vous devez savoir à qui faire part de vos préoccupations, à qui faire part de vos secrets, surtout concernant vos relations amoureuses. Pour ceux qui sont encore célibataires, faites très attention, vous risquez de livrer vos secrets à n'importe qui voudra maintenant les abîmer. Amen. J'aimerais vous informer que le fait de fréquenter l'église ne signifie pas que quelqu'un craint Dieu. Ndeko langa sima koyoka lisolo oyo tikete ya yo na ngai ete ya biso. Yango ngai ki camarade kilikili na linga ate. Ki camarade mwanza okuta ina mutu du coup commissaire master. Soki kutu oyo vandi na 20 ans, 15 ans, 50 ans. Moko muso asali yo mabe bongo okuta ine ka lelo certain nzambe ka lobela biso parce que okuta na mutu lelo aza na bien bo fandi pe excusez-moi bo fandi petit mukolo yeso koya mais ali pe na ba misusu o bo umeli na ye le fait ko umela na ye nde yazo bongisela yo bombe akitisela ona mutu bandeko ba bolingo nzamba batela biso bomba biso prière na biso mabolongo na se nzambe épargne de mon entourage badongolo miso épargne de mon entourage bato bazali sincère épargne de mon entourage bato ali kundu bato bazana di kundu moko na zoyebisa yo ah sokoza makasi te pasi nzamba yeba ko bate pa yeba bomba biso
balikundu ezali ya baformule nyonso surtout na Congo na nzala oyo nazoyebisa bato bakomi na mitema moko nzambe ka batela oyo nyonso eza baefe ya nzala peut-être mpe mobali yango ye asepeli na ye te mazwi kaka mpo amoni mwa mobali yango atindaka mwa bilokos mwa koteka mwa tusala nde motema ya moto ebebi ntina degré oyo oye moninga aconstruire relation na ye yo yebi kobebisa yango mpona basentiment na yo. Sikoyo basusu balobi ke pasteur balesa sali mabe le fait ya koyeba kopresente makambo wana liboso ya cher ti bayebi kofilme ti ebo. Vraiment sincèrement excusez nga pena sincèrement so botuni nga vi na nga papa welesa félicitation sali penza malamu kipe kitoko nyonso. Basusu balobi o non fala tika pe mwana mwasi onalo batika yaloba ndenge nini ti baye nango na cher bokanisi ke bazwaki ntango ya kosolisa pe kovandisa bango te. Si bazwaki ntango ya kofandisa bango basolo donde eza wana affaire wana ezalaki deja close ti baye nango wana deja bampaka bavandisaki bango basolisi bango bacomprendre histoire mpo na kati ya audio ya mobali ya moninga na yo ndenge nini yo bakoki kobanda obenga yo chéri na ngai ya motema nani beya na ngai ye konso botalaki ndoki ndenge nini ezotalambola ntina kati etonga ntina kati eglise yango ngai ata nakangi miso nazoprie moto aza na ngai azoprie makasi nakengelaka saki na ngai namona daya moto tokangi miso tozosambela bone eglise amen amen frère azalaki wana azotilumuka ntango tolobi amen boye frère wana aza sute amemi saki pembeni na ngai kaka amemi saka bato akei nango tablette ezalaki na kati biloko nyonso mosusu kuna namona mpe nazobeta 2 daya na tablette bakanga ye en plein culte mpo comprendre ke mona moto ayelaka makambo na ye mona moto ayeli cope na ye église ekoma nango cope ya motu na motu mosu aye wana abi anasambela na tanda nayeba kobotola soki nani yango mobali mpo naluki mobali mpe nazwi te to nayeba kobotola motu moko mwasi yaya fongola miso papa walesa osali malamu comme ça baseur mosusu batikali bayekola ya solo te kosala baacte ya bongo na église ekolekisa liboso ekobangisa bango etonga ya kala ezalaka na fermeté etonga ya kala ezalaka strict yango banda omona bambe mosu banda okoma te mais lelo légèreté ekomi mingi mpo ani kosala yango boye fo babomba mpona ye ntango asala ya bombi ntango bakobala na mobali wana akobomba te akosala yango liboso bato nyonso bakosalela yango lokwa ye mpe kasaleli bato celui qui tue par l'épée mourra par épée. Aussi peu moto zobenga sœur en Christ so zaki ata païen quand je pouvais encore comprendre sœur en Christ makambo ça bodi bolingo fingisa ba etonga ko bodi bolingo fingisa église bato ekutongo na ordre nango papa walesa sali malamu mingi etonga ya kalezalaka bon ba ye na liboso ensemble na makambo sali bazwi batandi wana basisi makambo na wana makambo kolobaka bakene kolobane na privé bobomba yango wana eza soni po ye pasa na vie privée kasi yango nde moto esalaka mabe kola. Pour bien j'ai mes droits. Tu as tes droits, oui. Mais quand on s'allie ma belle à katikati ya moninga ma belle à modèle voilà, il faut baya na liboso etonga po on est église, on est la justice, t'es église. Ba ko tanda yo wana comme ça ba misuso ba tikali bazo ya solo mayela koyeba que bêtise wana à l'église ça ne peut pas se reprendre et qu'ils doivent mettre fin à ce comportement indigne dans l'église. Parce qu'on est supposé, après avoir reçu la parole de Dieu, de changer. Si tu ne changes pas, va chercher une délivrance. Parce que ce n'est pas normal. Et puis tu sers à l'église, ma sœur Béa. Tu sers à l'église. Comment tu peux te permettre de faire des choses comme ça? Voilà pourquoi j'aime trop la chanson du frère Lifokodiciel qui dit: je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Il faut eloko muke le kana kati ya vie ya mutu ya solo o andimeni nkolo. Tango ndimeni pena Yesu ya solo okenda ke église. On a pas besoin comment que l'église par sentiment par sentiment na bango. Parce que muto pena ndimeli Yesu alekani penza pene ya croix ya Yesu. À comprendre makambo bonzambe boni mutu wana kokoza la même personne. Comment cette personne peut rester intacte? Il faut makambo changer au fur et à mesure. Et dans la biloko muso ningo poser le kola activité le ko nga na sambela na servaka nzambe na kosala makambo boyite po yo pozali ouvrier le kola
pasteur ozali ouvrier lokwa chantre lokwa bato nyonso ato kombola kozali ouvrier ato osalaka nini ozali ouvrier na kati etonga donc yo nde moto ozali osala majeure partie ya makambo oyo ya kati église mondimi ya sika tokoki kocomprendre mais mama beya te oyo aza na kati ya intercession soki protocole oyambaka mpe bato okota mwa jo nao te ntango opesaka bambote esekisaka bato bien soki ozoyamba bato ozalaka gentil nde kozwa mpe mwa mutu yo ya moninga kaka nde osepeli mpo koyoki aza na allemagne nani yebi soki soki moto aza na allemagne nécessairement soki okutani na ye nde vi na yo echange tika okemona makambo nde elobi nango te pasteur bato bakesala libala na bino ntango moto na nzambe ekozwa bino nde bokoyeba papa walesa na lela fort likolo ya makambo osalaka mayenga mpe naozela mwa lipamboli nange kosala nga bien makasi nayebi ke bakokata parti oyo bakolakisa yo te bakolakisa yo nyonso sauf parti oyo. Merci beaucoup, Papa Olesa. En attendant, abonnez-vous. On se revoit très prochainement. L'Isola qui toko ezoya. Merci.